Wabi kenzu wabi lumweza makazi te 3000 francs de oso silkila ngai. Tombola kana ba. Lumbe. Oi, foya. Merci beaucoup notre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwan Tombolo. Kalinda la grabu kishi. Zuwabilu. Nayebisa kibino. Mukiri mwabima wataki tembe. Na lobby. Saka ya semoul 18 000 francs. Salaga wawote. Zuwabi Mukwan Tombolo. Mama ya sombaki. Saka mibale. Na kanchachi. Lobby bayembaki na kanchachi. Pati banda na yo. Banda na yo, ubela seko na seko. Pati banda na yo, ubela seko na seko. Tu peux voir. Eza biso tolobite, eza bana ba militaire, na ba militaire na kacha. Awa, tokolia tokosumbande. Tokosumbande. Tala Mukwan Tombolo, akosi bango. Ayebisi bango na pesi bino 6 semaines. Bango balandi 6 semaines. Yelobi dimanche Kindobi. Oyo pasteur oyo alelaki na stade de martyr. Oyebi pasteur Boy Busoko. Kolo. Comment bongi? Yaya, la ventre enfamé na point d'oreille. La ventre enfamé. Le peuple d'abord c'est Libomutabor. Et ça bon côté. Siko awa, bana poto, chiko tengo shima. Maman Brigitte Monzagabe, awa, kanchaji lobi, balalite. Sak mobile. Atekeli général Mbala, sak moko. Atekeli général Kiwewe, sak moko. Na général Kasongo, oya bilanga, yepasimo. Jean-Pierre Kasongo, comme symbole. Si on a kunyoso kantiachi, ndeto zola boy. Bakaboli porte par porte. Moko porte par porte. Le lot de Zoko de la Canco, le panier circule encore. Tobandi la baka, parce que Bamanda Bazobo Tabitou. Tobandi la baka, le lot Canco. Tokenaka Mobutu, Kama Mayem, Ka Lufungula, Ka Mbongo, Ka Sholo. Fatine-toi. Nazo pesa mise en garde na baka. Okomone lolo lobby ekomi Kambongo. Les fictifs. D'abord il a fictif. Oh Kanchole. Kanchole de roi. Pas respecté. Papa Mbala Célestin. Papa Kiwewe. Papa Sibilo responsabilité baka. Naboyi si la bande koloka na télévision. Quand je suis 500 et 1000 sacs. Oh, Kambongo. Oh, Mosengo. Oh, Saint-Michel. Comment il y a? Quand Kokol, quand Mobutu, quand Kabila, quand Lufungula, maintenant c'est pas tout. Dans un pressé, les paniers circulent encore. Merci na Mukwan Tombolo mo mali wa Kaninda. Bekra Mukishi, Subwa Bilumbu. Oya yena colère. Samedi azaki na parler du peuple en foot pas kunaye. Beta maboko. Makambo Mukwan Tombolo sali. Kabila sala kwa. Quand Mukwan za foot pas ku. C'est pour vous montrer que c'est l'exemple. Le lot, moi na Congo, on a la connaissance du bien et le mal. Il faut foutre en bas. Baya Bisibino, Tolobela Kiawa Makamboya, civisme. Naloba en 21. Nalobi, il faut changer civisme. Batakoura civisme dans l'école. Mais à 13h, Nayoki, civisme fiscal. Civisme na mitu ya batu moral
Lelo, on a parlé du peuple, Félix Akiako a inauguré civisme fiscal. Nous sommes des oiseaux de même plumage. Pour le peuple, il faut changer mandat. Futa mpaku na yo. Kolinga teke ba koka. So ba tie mpaku prix autant. Futa. Kopenda na te. Yango nda mpaku nda to makambo. Balobi somba vignette. Yo muto na kosomba te shila zali. Bakokanga yo. Si muto liboso kosomba vignette. Vrai ou faux? Vrai. Tout là qui c'est exemple mbongo ko. Somoni bato intervenir kuna baza ba première de la classe. Nicolas Kaza ni wo intervenir kuna bomana ki ndio logo sawa kisegeza première de la classe sikola kwa kwa sangantenge nini kaka Nicolas nataka komona yo sali nini na kotenga kombo ya nana manone na Kimba oya sali cohésion nationale na unité nationale eyokani monde mobile lelo bato ya fifi masuka baye kokutana na ngai balobi chilo tolandaka parlement wana sans formule chaque jour eza sengo te tozwi yo lokola bebe na bi na soki wana bazwi nga lokola bebe na ba yoko tunanga bebe balalisinga na berceau de l'humanité sida perso viva bakoyelanga perso ya kitoko nazaki mutu pamba lelo bakomi kolave ngai nandimi basokola ngai pa mama fifi masuku nandimi naza salite aza mama moboti oyo aza na vision moko ya ntombolo soki ngai nalie yo mpe olie eza bongo te alobi me garçon azosopimone mingi garçon oyo vraiment il faut aller shawarma oh tobeti aza retenu na lola babeta maboko antivaleur boyeli bantivaleur yango soki muyeje akende libe eri tosali boye etikali ngobila bafu tozosengela mokontombolo mwa mai atiata etat d'urgence etat d'urgence na Kinshasa batiela biso etat de chaise batiela biso un général awa na Kinshasa pour nous là bien vrai ou faux? Je vous informe qu'il paraîtrait au conditionnel bon on en a bien au conditionnel il paraîtrait que lobby dimanche Musitu na ndeko na ye Fayulu ba chemise c'est comme Kenjuluki bazui 2 millions de dollars na maboko ya Kabila lumbe oye koya bazui mbongo wana pa basala nango nini bapesa bato bamela bombe basala système ya sabotage na yango nalobi boye le 15 oyo est-ce que vous avez bien oyo akolanda communiqué na ngai oyo akolanda ngai te etaliye nalobi boye le 15 oyo tolingi komona mutu na polo ya Tshisekedi na nzela boyokanga bien po bato bakozwa tikumbusha nde boyoka nazali visionnaire na bino soki nazoloba boye c'est-à-dire basi babengi ngai annonce yo yokanaka partout mutu nyonso avanda na nda oyo akendaka mosala akende mosala le 15 tomoni yo na polo ya papa Mboso etali yo tomoni yo na polo ya Tshisekedi Mulumba etali yo tomoni yo na polo ya mutu mosusu etali yo bato baincivike nyonso tokokanga le 15 batie kolona bilanga oyo nyonso tokomona na nzela ke kolona bilanga journée le 15 eza lokola journée nyonso abon attendez koyebisanga ke naloba le contraire en tant que général de corps armé de parlementaire de bataillon mobile tolobi oyo kolata oyo drapeau ya UDPS
oza ennemi na biso kimia ezala ngai nalobi nakozongisa lisusu te ero koleka bakangi oke kosala bilanga oyo nalataki polo nani apesaki polo mpo baimprime bapolo Tshisekedi ebele baimprime badrapo ebele kebabimise le 15 alors oyo kozala na indisi ya parti etali ye nazobelela kamonaka merci beaucoup tosuki wana na Turquie la visite du chef de l'État il a signé dans une livre d'or il y a cimetière bomonaki yango asignaki et puis a signé 3 relations bilatérales oyo ezosala rage si bomoni bato baya na Kinshasa ebele armée turco à Kinshasa les Américains à Kinshasa babobo Vandam Bachik Norris Bachon Rambo Bazaria omeke oh gentiment omeke ko chikumbusha viva awa tolobi boy merci à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukontombolo Mohamed l'homme qui a distribué les sacs de maïs en présence du général Kiwewe, en présence de Mbala Moussense. Yemoko Sombi, des sacs. Oh ya, qu'on a beaucoup de pensées. Y'a pas l'air chi. Asa hypocrite. Asik na mwana liboko. Di abwa ki na mutu. Asombi parce qu'il y a piqué na l'air chi. Est-ce que c'est hypocrite? Maman Denise Nyakero. Oula mbloko shima yesu, abukula ba chomba. Basa ya tise za grand boxer anja chako kuni ni makayaba manena oni kaleshi ndio ni ndagala ndio pesa beba mukontombolo merci papa na kopesa yo nini na sengi social bato moni social na sengi ba soso bato moni soso 2000 francs bakolia soso yaya tolingi mutu nyoso asompe loko babengaka pompe nasengi na baka nyonso lelo loko bozi basenge ya siloso bosomba pirish oyo tozobenga na chiluba kahungu yo moko mutu omona yo te yo moko mutu omona yo okoti na ndako mama bana kanga na papa bana idps viva merci beaucoup na bafemme militaire oyo bazala esengo nalandi bayembi nzembo moko sepelisinga makasi fati vanda na yo seko na seko avanda seko na seko tolobelaki mpe mobutu vanda seko na seko abetaki 37 ans bito tokobeta ata 50 ans eza problème te toyebi tokolongwa na biso tobetana na 50 ans po baallemagne baya bazokomisa congo allemagne bolaki depuis lobi batravaux ya Kinshasa kitoko ebandi projet kitoko bazotonga bandako ya kitoko oyo na kidiba bola komona chili piswa ya yo mpo nazali bras droit ya Kabuya Okise mwana bu naza pe bras droit ya Jean-Marc Kabunda Kabu pourquoi pas nga nazwa ndako te nango tosengi boye le 15 oyo nani après le 15 tolobi toza na nani élection ba gouverneur na 15 provinces tolobi boye bato Mbushimai bango moko bapona bato ya Mbushimai eya filme nga bien nazoloba makambo ya Mbushimai epa na biso peuple congolais Mbushimai mukontombolo nazoloba bango moko bapona badirige na bango toboyi bato oyo bazolongwa na nani constitution na bango mosusu bazokende na Mbushimai toboyi na papa Mukeba David Mukeba oza conseiller bote okende Mbushimai kotungisa baninga botika bato ya Mbushimai bapona bakadre na bango mo Chilumba conseiller Chilumbu yo ozalaka na Kinshasa koderange bato ya Mbushimai te tika bango moko bapona bato na nani mosusu akisi okende Mbushimai
Yaya, ata oza muluba. Tika batombushima bango moko bapona badirige na bango. Tolobi mabe te. David Mukaba ozalaka na Kinshasa. Parce que oso tonga ndako na mbushima. Soso kendo tani ata Lumba. Alors nasengi boye, sebe mama coupe. Oyo nyonso yebi ke akimisi atuma tubona. Akozoti kumuzande. Merci beaucoup na bachère bazosala musala kitoko. Merci na ba magistrat bazosala musala kitoko. Merci na ba avocat soki osilisi na basaka masangu. So osilisi na ba soda nyonso. Okoti na ba avocat. Okoti na ba magistrat. Po bazosala musala kitoko. Eza bango bazokimisa batu te. Mais eza mutu moko oyo azana deuxième la frontière, et ça bon côté. Bakanga biso batu wana nyonso. Et puis encore cadre de lobby boy. Encore cadre de lobby boy. Place nyonso seigneur de guerre ou bien voleur à kokima. Basala droit à kokanga partout dans le Canada. Bayona ya. Roger Lumbala bakanga ki wapi? Roger Lumbala na zotu na bakanga wapi? Jean-Pierre Bemba Kombo bakanga wapi? Alors, Tosengi, Thomas Lubanga, bakangela na Belgique. Alors Tosengi, balanda, atuma tubwana tina Canada. Azonga, Tolobi boye. Le 15, pas de marche dans la capitale. Journée ouvrable pour tout le monde. Tout celui qui va porter le polo, les chemises de l'île de presse, sera considéré comme un ennemi du peuple. Comme ennemi. Merci. Bientôt, la construction d'un projet Kitoko, des maisons, la ville la plus propre de la RDC. Tokyo, la capitale en RDC. La capitale la plus propre du monde, c'est Tokyo. Le Japon. C'est quoi Tozo Tongawa? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana nzela vendredi akozala na Lubumbashi. Azokita Lubumbashi. Akotambola partout. D'ailleurs, nazosenga parce que bayebisi ngai pa Mama Fifi Masuka. Il faut Gila Azala, équipe d'avance, pour nous accueillir Mukontombolo Mohamed. Est-ce que c'est un côté? Nazo sepela ata mercredi nazo déjà na Lolaba pour na banda sensibilisation. Tozo senga, tozo supplier babillet et ata ti mercredi. Donc il t'a pour la sensibilisation mu kontongolo. Eza sengote. Tokolongola ba chino nyonso na ba carrière de mine. Tokote ba congolais de père et de mère. Vrai ou faux? Tokozola combattant awa Kinshasa bozo kende na ba mine. On a consécrisé la mine na biso. Et Yokani. De père et de mère, hein? De père et de mère. Moi, bueno. Habari yenu. Lusako. On a constaté na kochoka mula. Alors, avec Maman Fifi Masuka, qui a le vision de chef de l'État, nous allons le soutenir. Asbel, Maman Fifi Masuka à 100% de père et de mère. Il est bien vivant. Tosengi biso nyonso, tofuta mpaku na biso. Il est bien vivant. Tosengi biso nyonso, tofuta mpaku. Projet tirage la marche. Projet tirage la marche. Bilo nyonso bomoni ya l'ingesta. Bomoni partout. 500 véhicules qui t'a dit dans Mbushimai. Kananga. Sans formol. Bandi déjà kosala banzela. Kolia lokolo kolia koti. Ndeko nazo senga bino. Saka semulo eza 18 000 francs. Nazo senga yo. Erto bandi na basoda. Erto banda na peuple. Kotika bana nanzela te. Sombela bana tambi bale misa. Mais baza mayeli. Po bandi bakokende na ba ministère.
chaque ministère va sortir comme moyen au sommet 10 et 10. Parce que l'entreprise va être comme la société. Tout ce qui est malin, mon temps au sommet 10 ça casse. Tout ce soir à mi balé. Merci beaucoup. Nous sommes à la recherche de John Numbi. Oui. Pour annoncer, place nous sommes à John Numbi. Kangaye, Yakanaye, Opesa Shekobe. Opesa Takisala. Opesa Mukato. Place nous sommes à Ngobila. N'annoncer. Toba. Yaya, na bandi, na pesi déjà de filles. Au morning mobilisation téléngan, tiens na m'appelle. Yakana yanime. Vous savez si, pour te passer 2 mois à Bouki marché central, à Baki si pauvreté nambo. Alors marché central, ba pesi yango na maboko Chimanga. Chima, le conseiller. Ngobila, Amata, Akita. Toko Kangaye. Pabo Maki Batuna Yu. Ata Pesinga Mitu Kandengenin. Ata Pesinga Ba Cherokee. Ba TXL. Ngobila Paba Kangaye. Abo Maki Batuna Yumbi. Abebisi. Abomisi Ba Misilma. Oui. Ba Misilma. Mi Ba Neba Bundi. Nakotika Ye. Okoyoke loko. Kasi nyonso bokomona tuma tubona balobi oza na Canada. Lokola kimi na Canada, tosengi na ba Canadien. Place nyonso bokomona tuma tubona Kangaye. Zongisa ye ha. Okoyoke loko. Na nonse lisusu. Place nyonso bokomona Kalefu Mutombo. Tombo kobeta ata likofite. Chai na mape. Na kopesa $500,000. Omoni ata na bistro. Chai na mape. Kendo pesa Shekobe. Okoyoke loko. Il a fait viva. Viva. Na moto lobi marché zate. Mais ce que moni ambongo nganazo po bango za la tetu. Oui. Bazakate. Ce qui moni ambongo ko beta el kofite. Ozuye kaka tiniko wana otena mapele. Limeteo. Akende ko juger. Omoni shole ko beta mbatate. Cheka na mapele. Petina ko tika yote kachi. Petit gana na kotika yote. Tokende nango no pas Shekobe. OK, merci beaucoup. Bolandi bino nyonso. Ba Transco. Batindi na Kisangani za Sengote. Musuzo zokende Mbushimai. Musuzo zokende partout dans la région. Ezaka Kishasa te. Kongo ezaka Kishasa te. Nana tamboli na Mbushimai, mituka memaka transport zakateka ba moto. C'est ça normal. Il faut pas transporter que. Merci à Moukwanto Molo. Voilà, sombi 7 avions. 7 avions. Balançons depuis l'Obistan Formol. 7 avions, on a. Mazo Tchapona pour renforcer Congo Airways. Congo Airways, mon baby Sayango, il faut pas Kangaye, Boebi, descriveur, cher descriveur, Mouchi, cher descriveur avant de la Mongaliema, na cercle typique, Kanga Bissaka Zonga Panabi, c'est Rwandais tout fait. Awa Tolobi, Bazuba décision à Makasi na Rome. Balobi Toko Kotika. Catholique sont les très grands maman ou yabon. Boboto, la jeune union se balandichi. Balanding naï, tu connais pas, tu bien, tu connais pas papa Mutombo. Léopold, tu connais pas Kabonjo Alessa. Tu connais pas Simon Kimbango. Est-ce que, attends, tu connais l'élection, il y a un long abysse. Tu connais pas Kabaki. Mangui c'est pas mon manco. Par là, tu as la chaussette à la peine de la bagave. Fatigue-toi. Yaya, à ta biso toqué dans l'élection.
soki tobimisi kaka bakimbangu tobimisi Leopold Mutombo tobimisi Pasteur Mukuna tobundisi kabunju Alesa tobimisi papa Moïse Mbi voici l'homme Parlement debout parlementaire et si tokobeta 98% KO sikoyo tokobakisa na basoda oyo ya motu makasi oyo bafota tokobakisa sikoyo badiaspora nyonso tokobakisa sikoyo na bapiki me na folie équatorienne bayekovote yaya bokosepela na yango tozala mara tolingana cohésion nationale na unité nationale elobi nini linga moninga na yo ndeko milingi vrai ou faux soki oza na 10 000 kabola motu nyonso ndambu si bomoni acte na sali ezokontinue ti libe balobi ifo kobandela na ndako na yo bato baza reproche na bandela na ndako na yo ebundi ezolia te sikoyo baoyo ya bafayulu bavoteki bamama wana lelo nzala epeti yango bakomisileti nakobandela salaire nanga nyonso ekosila na bacombattant je jure au nom de Dieu ekosila na etalinga te awa Dieu merci tombolo sikoyo matisa toyebi ke forte action eza merci pour encourager le président à Maboko. Lumba oh koyo Eya combattant et combattante bonjour Ligolo tokomi système à Mounière baebele basundolaki Mounière na parler biso to récupérer yango parce que tant tout le monde tokoti na pouvoir ebele baweleli Mounière lokolo bazaka ba combattant mais combattant boxer na Mounière parce que pour monaki il fallait qu'on protéger le pouvoir na là tozo lobawa bouto olana na baitando ikemu kwa tombola utu ko soit vaccin sikoyo Bobetele Maboko. Il est mon côté, et nous avons maman d'élite. Combattant d'élite, donc on s'est rappelé, dans le moment où il faut aux anabanères solides. Parce que le monde bien débat et continue ma casse. Oh, tu es dans la scène politique. Par rapport à Yamou Tombolo, à Kendaki, Kosala, oh, tu es premier pas. On a collacé Sabino été. Bakuluna après Misalo, Bauti Kosala la Bisso, Yabilanga. Na service national bapesi biso oyo tobengaka masangu na masangu wana muku atombola lakisaki comme exemple ye moko alobi nga na kobanda exemple na nga moko yango nayebisaka bino Kabila soki azalaki congolais ayokola ndenge muku atombola azali kosala yango tolobaki ete avant comme président de la république il faut ozala na tata na yo kozala oyo tobengi okiti na nzete te okomi président de la république vrai ou faux muku Tombola l'aksaki comme exemple, il y a un somina nous des sacs. Alors, il y a un esika musuti bako le kokota na jeep na ngai. Na moko na za l'exemplaire. Aye kozwa, saki musu apesi ba selese mbala. Musu so apesi oyo tobengi ya Christian Chiwewe. Apesi comme exemple. Yango na koyebisa yo peuple congolais. Bino baloba kete mu kontombola lobaka toujours. Akokisaka ba parole na yete. Lelo akokisi ba parole na ye. Sengeli bino boleka na ba sandoike. Faites pas bonne publicité, un vrai ou faux? On va t'attendre la mouque à tomber au maboko. Il ne peut se vivre. À part Wana Lobi na la na BCC. Na BCC, na minute oyo, mbongo ekoti plus de 4 milliards. Yaya na zoe bisabino, na 2 heures à Pamba. Yaya, eza loko la réserve. Yango toye bisibino bokome. Yaya na zo kate bokome. Ceux qui bolanda qui conseil des ministres. Oui, les cas qui vendredi. Mou kontombo la beti sete. Ayebisi na mama Samba. Alingi komona na ba carrière minier. Oh, tobengi ba hiho, ba étranger. Bango nyonso ba quitter na ba mine la République démocratique du Congo. Merci beaucoup 5 jours. Alors tous les contrats les alliés déjà annulés dans tous les mines. OK. Yaya nazo ebisa yo ba opérateur économique. Bayoki oyo tobengi kanda. Là tozo loba combattant. Quand un conseil des ministres. Nous quand on va luki ba opérateur économique ba congolais. Bapesi bango mbongo dans 6 mois. Bakende ko luka biloko ya kolia. 6 semaines.
combattant de l'élite, opérateur économique, le rôle à Chinois, Babana Kosala Kibonga Yoyo. Baye devant le gouvernement, Balobi, il fallait tout coopérer. La CPI, la ministre économie, à lobby, pas question. Biso na bino Toyo Kanaki, biso Toloba qui est to qui ne coûte Kutu. Oh, tu as mis carton, ça sont $10. Bino Bobo, Balobi, tu as $15. Tu as $15, tu as signé un document. Pour quitter sur le terrain, pour appliquer un Bobo. Cette fois-ci, tu as la main à coup. Il y a un Nicolas, un système à sa mère. UDPS, c'est vivant. UDPS, c'est vivant. Fatigue-toi. 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 Nicolas, tu as bien qui t'a mis qui a bambou. Combattant. Opérateur économique na minute à l'étranger. Il faut tirer attention avec les étrangers. Baya qui pone intérêt na biso te. Baya qui pone intérêt pour baya copier biso. Pe bazo tonga na mboga na biso te ba kele ko tonga na mboga na bango. Otali même na baso na bango. Yango na so dévoiler secret o ba benga kingai. Ya oyo to bengi ya Masafco. Yaya na yebisi oyo to bengi société ya Masafco bisika bozali boke. OK ba. Société Masafco bazo sana boye. Po mikolo eza bazo sana ba audit. Comme il va travailler à Moussala, jusqu'à 2h du matin. Ceux qui ont inspecteur dans dépôt na bango, balongoli biloko nyonso na dépôt etikali ville lokola bango bazo salate. Parce que ne kotiamo na dépôt na bango bazo benga ya omo soki omo eza côté entre fleuve. Yango nazo ebisa ba côté Sumbamus. Yaya nazo ebisa bino toza na information nyonso na maboko. Yango toko signaler na ministre na biso oyo to bengi ya travail. Toyebi bien aux l'échec de la classe vrai faux. Les seuls moutons yo ont contribué na vision ya muko tomolote. Bozali longo moko na chorbe au Kenya. Yango toko yebisa bino cette fois-ci tolingi bisika nyonso parce que muko tomola lobby toyebisa bino awa depuis samedi. Muko tomola ki na colère à kosakanate. Parce que amoni oyo to bengi eleki. Là il nazo yebisa bino tous les généraux na ville à Kinshasa. Oyo bazali na ba province ba bexi bango bazali awa. Nazo na on dévoiler secret parce que na yebi secret nazo loba combattant. Non, 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 tous les généraux, on va travailler qui n'a Kabila. Il paraîtrait au conditionnel. Parce que le Mindou qui n'a pas combattant d'élite, il faut qu'on ait la liste sur le golo à l'issue. Et pas la liste sur le baquet, et sur le monde qui s'est la ligne. Tu vas faire ça comme exemple. On a John Noumi, Mindou qui n'est pas là. Et bon, les généraux, oui, on va dire qu'on s'est la tête. Yaya. Tozo pesa service ya port ya Matadi. To pesa bango mise en garde. Leo tozo loba atu bwana tout la mwisi yaza. Bakini si leo tozo loba. Ba koti si na bateau. Yaya so aki na container biso la bino to bite me balobi atu bwana tout la mwisi yaza. Azo mona na te. Yaya ba bi akini. Yaya biso to kotelemela bato DGM. To yebi bien mon travail ka bien. Mais ezana ba DGM mususu. Il fallait qu'on tienne un combattant place partout. Il fallait qu'on analyse sur le côté à mine. On est réponse à combattant. Alors vous devez travailler avec les combattants. On va faire la vision. Travailler avec les combattants. Oh my! C'est quoi besoin de battre ton maman qui Jésus? Soit pas combattre tel aner. C'est quoi besoin de tout ça les gars? Aner la deuxième mais un biso. Aner est un biso. Bango ba l'autre misa biso. Bonso bango ba tel aner. La deuxième. La service fait. Combattant de lutte. La CPI Makas na likanisi ya papa na biso Gilles la lingette. Lelo. Azo kende na service ozo benga ozo benga garam. Lelo azo banda audit. Yango to yebisa papa Gilles la lingette. Biso peuple congolais to lingi koyo ka fingu ya keke. Parce yinga ngite fort na kinga tchela nsuke. Oui. Lokola na dia merci na victime même ya ram. Le combattant moko ko mawa. Abo akelinga moi quelque chose. Au sentir ma meli yango.
ameri yango na ko ba kutu ocha ba mega ngaba tu tu na ni yo benga kate tuna zo te bilo ozozo yango landi lelo papa chi la lingete aza ko auditer oyo to bengi na kataram oyebi bien akokanga ngolo ngolo na biso ko zanga filete IDPS viva amatapesa biso vive longa IDPS viva il faut valoriser misala mu kwanto molo ebele balobi ete mama fifi masuka corrompre biso na mbongo toyebisi bino luvuni par rapport à nini luvunu tolobaki boye mutu nyonso akosoutenir bato ya chef de l'état biso tokoya na nsima na ye mobondo yango biso tosoutenir mama fifi masuka parce que alobi akocontribue akokota na vision ya mukwantombolo yaya nayebisi bino lobi na moni matin fayulu ayo komobilize lobi na changu na terrain oyo tozobenga ya Kaswa Mbanza aye komobilize Pena Boutou aye komobilize par rapport à Nîmes les 15 merci Yaya toye ko découvrir Bakabal par rapport à Nîmes merci na oyo tobengi pouvoir oyo ezali en place ezali pouvoir na yo pouvoir na ngai Yaya to se flatter te opposition na mboko ezate soko tani de peste mo bande kolité le lotamo même opérateur économique ba temela biloko kolia soki de peste azalaki na opposition to linga ko récupérer yango ba linga ko appliquer yango yaya to beta katolo eloko soki biso to tie makelele ba appliquer yango vrai ou faux vrai mais na minute oyo opposition ezate matin fa la zolinga akota na ba institution ya mboka ye pa banda ko gérer yaya boye bien le bosolo bao aboya ka ba institution ya mboka ye moko acha suppliant oyo azolaka ye mboko vrai ou faux vrai yaya aza na kati oyo aza na kati yaya akosa bino te ezali ndoto ya baba basanganaki na MLC basanganaki oyo tobengi na ensemble yango omonaki marke amer même na katanga akendaki kobenda katumbi matoi ayebisi ye katumbi bisika ozali keba ozomona position na yo oza omenase okite union sacré se na se ozoprépare oyo tobengi bakarte na yo mais yeba déjà Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Mukwantombolo mwa mai mais c'est propre azali partenaire na biso privilégié yaya nayebisaka bino Mukwantombolo bapesi ye mandat te bapesi ye mission soki ozomona ezowumela mélange avec la 50 francs lala combattant d'élite nakoyebisa bino boye kabale ezalaki baimprimaki même na bapolo ya Mukwantombolo même na badrapeau de pes même na bamachete soki bolanda mikolo même langage après c'est penge yango nazopesa baburukumese soit disant baburukumese mo ok yaya baburukumese ya chaque commune surtout oyo ya quartier 3 ya Masina bato bazosangisa bato yanda bino na complicité na bapolicier mbatu na butu ndenge wana bazolokaloka na kombo ya mboka fo baluka mwa sali mo quelque part na terrasse wa maza toteleme eloko wana boni boza complice yango biso tokosenga na papa ya selo baoditele biso même peka papa kaso combattant d'élite tozoyebisa Mukwantombolo fongola misu na papa ya selo tolingi baélection kosalema na Kasai oriental il fallait batiela biso oyo tobengi mutu azali na vision ya Mukwantombolo vrai ou faux par rapport à nini tomoni na bakonseiller mosusu batiki babibonga baweleli bakende na Kasai bakende kosala oyo tobengi bacampagne mais tosengi oyo akozala en tête azala mutu azali na vision ya Mukwantombolo UDPS viva combattant d'élite nakoyebisa bino bozala mobiliser parce que bakaba na bango ezali dévoilé parce que bomoni bien kuna bango euti orienté na makambo ya John Numbi balingaki kokotisa bamercenaire ntango bacombattant bakobima na terrain bamercenaire bango bazwi baminduki oyo bapreparaki mais déjà todéjoué oyo tobengi plan na bango ezalaki sur le terrain mais nakoyebisa yo numéro na biso ya telefone ezali biso mpe tokozala na nzela mais tokobebisa eloko ya mutu te tozali wana mpo na koconserve pouvoir na biso soki bolandaki papa mboso na kaluka samedi alobi boye mboka oyo ezali ya biso mutu akosa bino te Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na bainstitution minene ya mboka atie biso oyo tobengi biso bakongolais de pere de mer Fachibe alobi bino bana kaluka mutu amanipule bino su na kaluka awa te alobi kaluka papa na
Koyebi Sabino, ande konanga ngebwa. Baba ngebwa. Ngebwa nge. Il faut comprendre balobi mikolo yo biso na mino tozali la kati ya komekola même minoko nyonso ya République démocratique du Congo parce que tozali ba congolais bapel boso abeti sete alobi mokolo le 15 ezali rentrée parlementaire peuple congolais nyonso azala lisu likolo ya nini moto oyo atia makelele kamata ye etika na maboko ya lapo yango nakoyebisa bino numero ya telefone ezali tokozala mikolo na chombo moto alingisi mopanzi na yo obeleli biso ye tokokanga bango mobo merci combattant topesi bino bambote tango aje président Dieu merci na maboko IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Bonjour, bonjour. Mbata longola le bon aditama. Bonjour, bonjour. Bonjour les sous. Fatime. Fatime. Nga luka beton anate. Fatime. Balobi na Lualaba, Fachi a commis béton à. Béton armé, cela veut dire Yoka. Bobino boye bate. L'air tozolo ba Fachi béton, la muka F soso ba sangani. Balingi ba tombo la béton ba kokite ba kuti libanda na kati aza toujours be. Alors pourquoi pas gozang ça Fachi bé. Mukishi bé. Muamai bé. Muko tombo lu bé. Le grand esprit bé. L'espoir de tout un peuple congolais bé. Le président le plus gossot du monde bé. Le président le plus géant du monde bé. Le lion de la tribu congolaise bé. De père et de mère bé. Zuba bilumbu be, mou lankwasa be, soa mambo be, katek papa beton maboko. Esengo ya trop puisque awa Fachi azali molongi, oete combattant. Ah, nabandi na actualité na nga, na loboto na lobate. Mwana mama mwana mama, na loboto na lobate. Mambu maso bele batula pakaba monape batula pakaba monape Fachi wetu Fachi jambo Fachi jambo tatolobi Fachi ebwe Fachi lo sako tolobi pona mo amai okochoka mula pona mu kontomolo le grand esprit swa bilumbo okochoka nde obeteli litus maboko. Ah, Tobani l'actualité, tout ce que vous avez demandé en priant, croyez-vous que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà sa Bible. Oyo mukontomola senga ke panzambe. Yeba kelelo ekoki pe tomoni yango ekoki sa. Mukontomola yebisa ki biso boye akocha ba cantine populaire. Tobani n'est pas basoda. Tomoni bino lobi. Et ça là qui officiel. Et puis nous avons Sabino. Biloko oyo bazoteka nanu kuna. Puisque vous devez comprendre tout le monde. Et ça quand colonel Tchachité. Et ça quand colonel et ça baka ebele. Na Lubumbashi pe. Tout ça ciblé na 3 camps, 2 camps oba koteka biloko. Alors vous devez comprendre biloko bazoteka ezali biloko oyo uti na service national. Oyo bakuluna. Yaya, mukontomola zikuluna randra ye. Otobengi objet de développement responsable. Mukontomola zikuluna arandra ye agent de développement. Amen. Betana maboko makasi. Bino boya kia bokaboli ni bango ba machette, pacha tala bino. Mais c'est ta machette na. Quelqu'un na kuna na kanyamakase. Et quand je vous dis on attend encore bâton sous le dos. Puisque tu as une réserve à 800 tonnes. 800 tonnes. 800 tonnes de massam. Quand tu as un autre bégon à terre. Et quand tu as un coloni, tandis que le bateau mousse se au Kokota. Au moins, si tu as un président Gilles, alors qui boko sumbande. Actualité politique. Lancement de cantines militaires au camp colonel Tchachi par les chefs de l'État et lobby. Bon, on a qui c'est en présence, il y a tous les généraux. En tout cas, il y a Paté Bango. Cantine militaire, c'est depuis quand on est Koufaki. Bakoulout Bali, mais Bakoulout Bakoko Bali. Cantine populaire, cantine sociale. Et Koufaki Banda Moukoloni, mais t'as l'espoir de tout un peuple. Aïe,
après avoir basoda kolia yo peuple congolais bongisa de ali bumwande bongisa déjà ba fausse optique bongisa ba fausse optique puisque nazo yebisa bino tozo kende nanu na ba militaire lesko ba militaire ba kolia ba kotonda puisque bango de ba banda kilobi etikali ce qu'on a yebisa kibino lancement officiel aux le 13 so kebite na semaine on peut bino pe aussi otobengi procès social la semaine so kebite aussi pe bino puisque mikolo muko tomona so sala ba surprise depuis azonga kanda na ya lingi surtout na mutute akomi osama kamna ndenge na yo sans formol akomi ko sama kamna ndenge na yo toujours na carte actualité politique à ça orientale les agents et travailleurs de la MIBA ont perçu leur paiement mensuel il est prêt c'est viva et donc comprendre d'accord Hippolyte Kanamba Boma qui va autobengi la société. Il y a la République démocratique du Congo. Mais Fati Aye a bandit qu'on redonne encore la vie dans la société. Et pour votre information, tout le monde tout le bâté. Société à Mounene et à Monde Mobimba. Comme on est à Bossali, na goye la binolobi. Oyo est très taka diamant, il y a monde. Société, Yangwana, oh, merci Aya. Société à Mounene et à Monde Mobimba. Accord déjà ici entre Bangona Mouko Tombolo. Ndenge Saboy, Bango Balobi, Tosu Mibande. Nazo El Sabinos, donc il y a accord déjà ici. Ah, bah ça c'est là-bas qui il y a un boyoka qui joue wana. Arrivé à ma machine. Machine ya makasi oyo te takadiama na miba. Botuna. Et comment qui déjà wana. Il y a un vous devez comprendre. Fatia Zola la terre. Mouko Tombolo Zoluka toujours le bien-être de la population. Alors toujours dans la carte actualité, Atouma Toubana, on nous signale que Atouma Toubana a pris fuite vers l'Angola. Président, j'ai appelé nos vraies informations. Donc c'est à travers l'Angola, là qu'il va se retrouver dans le Canada. Puisque à Balobi, Yoka, il est pensé vivant. Dans le bon tour, Yoka, affaire Matouma Toubana, on nous signale qu'il a pris fuite vers l'Angola, aidé par une députée provinciale. Honorable Lauriane et M. Lutumba, administrateur du marché, Loufunde Moutou, administrateur. Donc Lutumba na député à moi si, il y a Congo central. Lauriane Wana, il va aider à tout Matubana pour Bakima. Alors sous ces outils, pas Bambi là-bas. Bambilo la kuna la frontière, il y a Otobengi, il y a Angola, voilà, il y a Louf. Neba PC information habité. Il était accompagné par une dame au Azali député. Na Otobengi Mouto Lutumba. Neba to ba féliciter Abimi Akei. Alors vous devez comprendre à tout Matubana, asia Kiminae. Alors, to so sera la justice. Papa Nabiso, Gila Lingeta zo sala musala makasi. Gila Lingete après ko sala musala. Ce qui a eu un document que Mouto a eu, même maman, quand il y a eu, comme on peut se la passe, avis de recherche. Avis de recherche, on a tout Matouban. Dans le but que à tout Matouban, on a tout le monde à ça, Yomoko Kendo, quand il a mis ça à tout Matouban. Mais ça, ça sert. Avis de recherche, balancé par Yonangaï. Donc, il y a à tout Matouban. Ah, on va le dire à Canada. Mais quand c'est là que n'est pas. Poto y est bisabato déjà. Il faut tirer beaucoup d'attention. Donc il semblerait que ça soit complice. Puisque tout ça qu'on comprend alors le Bélibazé Belé, toujours dans la carte actualité politique. La Mouka, le 15, et c'était mercredi. Awa nazoye bisayo biliaki bango biko. Tolo bate. La Mouka bakei na niveau à CPI. Bakei na CPI kolobani. Bakei kosenga procureur ata la marche ya le 15 ndenge koleka soki ba violence là ya na comment soki violence ezali bango ba noter puisque bango basalaki da ba polo banini na bango et puis basana ba policier na bango en tenue civile basana marche na ba machette na ba arme yango no yoka ki samni na ebisa bino nous devons beaucoup tirer la attention. Martin Fayulu a sa vers fin carrière politique. Son talibé politique là. Vers fin carrière politique. Alors on peut pas aider nous kandenge wana. Alors awa Jatini Ngobila. A lobby marche kozala.
betela jatini maboko na makasi ela balingaki bapapa biso bakosela biso makambo puisque jeza boye yaya yozozela obima zela tobeti maboko na ndenge ake tokumisa ete pourquoi yoka asauve biso déjà kote wana balobaki déjà ke idps ala na machete soki bozoyeba te balobi idps basa bakaboleli bango bamachete mpo bapapa bato yango wana omoni jatini ngope ya nani lamuka bakendaki déjà na cour constitutionnel nde yango wana oyoki nazoyebisa bino fo ya cpi totile beaucoup d'attention moto asili déjà carrière tokoyede te na bavantir wana puisque cpi ayebisi bango très clair ayebisi bango makambo wana nga na kokota te bino mais oui mais comment ça fait que marche na salamité mais oyembango awa yoka kabale ezalaki mabe les 15 na ba avoye bakute pa dionumbu mais pourquoi baza koyebisa bino epai ya oyo tobengi Martin Fayulu ke ndenge eza wana procureur azala attention na baviolence oyo ekoleka les 15 à noter donc aza déjà bien planifié bien préparé sikoya ngubila maboko na yebiso bete eza te po asali malamu pour déjà comprendre bato wana alobi pour le moment marche ekozala te les 15 jours c'est la marche à la muka bakosala te puisque déjà comprendre baza bakabale toujours na kati actualité awa bokoyoka na oyo tobengi Chimbulu information nyonso to eza Kinshasa te même na baprovince balwana bakolosi Chimbulu balobi boye dans le territoire de Dibaya au Kassai central une délégation de la présidence de la République a réceptionné, c'est un certain jeudi, une rampe de 12 conteneurs contenant des matériels de construction du barrage de Chit-Katende en provenance de Lubumbashi. Conteneurs et Kotaki 12. Na Chimbulu. Bandeko Chimbulu déjà pour recevoir 12 conteneurs. Pour les na ba matériaux. Ya côté la biso. Quand Fati parle, ne parle pas en vain. Alors baki Congo il faut ça éclairer. Yango no moni. Baza déjà na ba matériel. Oyo il faut ba construire donc barrage. Ya Chit-Katende. Alors bokoyoka mikolo kokomawa province wana ex Kasai ekopela. Ekopela mobimba sans délestage. Puisque Chit-Katende wana il faut pas comprendre. Et puis misaka puissance ya ebele. Batuo batangi ba électricité ba ebi. Yawano Moni, c'est la présidence de la République qui va réceptionner qui matériaux et Outaki na Lubumbashi. Alors pendant que chité, toujours dans cette actualité, les compatriotes Jean-Claude Van Damme, IDPS c'est viva au pays. IDPS c'est viva. Viva. Jean-Claude Van Damme. Na Kinshasa. IDPS c'est viva. Jean-Claude Van Damme yomo na boxe na nini kuna. Yokate. Aye le bin azali congolais de père et de abotama na Lubumbashi. Alors soutien na ngambo bima na pesa ngo et puis to sangi na mukoto mbolo akwata mamongo na boss ayamba ngongo na boss ko ba tubazo biku il est pèse viva Jean-Claude Van Damme au pays alobi na mukoto mbolo boy ngai nasa ko soutenir yo à 100%. Ale mamongo ba su photo mukoto mbolo alobi ça no calme mboko eza ya ndongo lobi ko ça de père et de alobi na botama na Lubumbashi ezali ese côté to sala kana kanambe wala kana Lumumba na Mobutu to wala kana Musée Laurent Désiré to tikana ko mona bana mboka ya solo baye ko avouer bango moko tere to zali bako mais Fati beton pouvoir muto azalaki oyo yebi azalaki américain aya lobi te je suis pas américain je suis le Congo 100% sûr et puis na botami na Lubumbashi azawa akutana kina mkoto mo alors pona ke ko chité na Guinée boyoka ki dossier ya Guinée nazo ebisa bino batindaki hélicoptère pour sauver au tobengi président Alpha Condé alors nde tozolo baboye hélicoptère bakati yango mosu donc vous devez comprendre kuna bitumé ali makasi alors mkoto molo dans sa qualité ya président de l'Union africaine assistant Guinée bango bakokota makambo to bengi ya Union africaine puisque bauti ko sala coup d'état o ezali permis na kati Afrique yango na bokoyoka ba retomber a ndeza boye Alpha Condé batinela ki hélicoptère pour ba sauver ba binisa mais ba putiste ba sopuda kango alors pendant que ko chité RDC to sana dossier la laba bolandi o to bengi mouillage destitué
Maman Fifi basuka nde muto aza wana comme intérimaire. Donc osala na bana kolosi. Bana lwa laba. Batutu. Donc a commis titulaire to soutenir Maman Fifi. OK. Batobele ba bandi déjà ko le batolembo te. Natiala ko mona Maman Fifi te. C'est dans le cadre, il y a toujours la vision. Il y a soutenir Moukantombolo. Oh, nous avons soutenu Félix. Dans la Simana. Il y a un peu. Yopé. Attendez, mon télémibol. Ça, on a toujours la vision chef de l'État. Ils sont surtout mobiles dans la Simana. Alors, Tolandi, maman, Sali Makamboa bien. Kuna na loi là-bas. Dans 7 mois, il y a pas de billet, c'est là qu'il y a 2 millions. Mais là, il y a 9 millions de francs congolais. Bango bazalaki na assemblée provinciale te. Yango wana de même na bande na biso mbouchimai. Botika ba sentiment. Botika ba sentiment to ebisaki bino que les conseillers du chef de l'État bango nde ba créer crise. Na assemblée provinciale ya Kasai. Les conseillers du chef de l'État. Les conseillers. Comment ça fait-il que Tobengi ndeko na biso infrastructure Boukeba David Boukeba Moza conseiller il y a matière à infrastructure mais Moujima il pas wapi yozo koluka mais état ezana état de la brève président Julien Banzele baby mais yo sali Tobengi conseiller en matière donc il y a infrastructure donc il faut la Banzela kaka ya Kasaite ya Chimbu ya Dibumba ya Dibaya ya Irimu ya Uvira il y a côté Ambanzagou. Donc, hier, il y a un poste de gouverneur. Il y a un poste de Sabino. Awa, Makambu, il y a un gouverneur, il y a une population à Kassa Oriental. Il y a un gouverneur là-bas. Il y a Moïse Katumbi. Il y a un Mike Kamer. Mais il faut yoka. Na sepeli ya trop puisque bazongi singa pas Mike Kamer. Tolo bate. Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, l'homme qui a enseigné la démocratie au monde entier. C'est l'IDPS qui vont organiser les élections libres, transparentes et crédibles. Mais Yoka Siko Mike Kamer. Yoka IDPS c'est viva. RDC. C'est que Moïse Katumbi et Mike Kamer se sont dit. Mike Kamer a insisté auprès de Katumbi sur l'engagement des ISA à obtenir l'organisation des élections libres, démocrates et transparentes dans les délais prévus par la Constitution en 2023. Ces scrutins devra être inclusif et meilleur qu'en 2018, a-t-il dit. China. Vous devez comprendre que non, à lobby, Mike Kamer, au moment de l'élection au sein en 2018, bon, c'est la bonne en 2023. Élection organisée, les meilleures élections, transparentes et crédibles. Il y a un homme qui peut faire qui se fait prophète. À la qui s'est même pas dans la prophète. Pour mon déjà marqué Kabunda Kabundite. À lobby pour on a gendre. Banajete banajete. Bamusu surutu bazokanga bango bazonaje. Bamusu bazokanga bango bazonaje. Alors nous avons Sabino, le prophète politique à Lobaki, il dépêche au pouvoir, il va organiser une élection. Il y a un monument caméra. Ayebisi Moïse Katumbi. Yo lingo longo inyo sacré. Pour la loi ya congolité. Mais yo za congolais, yo le bio za congolais. Mais ceux qui sont congolais, soit autobengi support na yo, soit autobengi encouragement na yo, pesa ango na loi wana ya tchani. Mais des places autobengi Moïse Katumbi, atikali ce qu'il peut faire, moi le besate. Mais à comprendre que non, je ne suis pas congolais. Mais ceux qui sont congolais, il y a un ceux qui sont congolais, on est à ma bête, et ça pour les bisous congolais de père et de. Alors, là, Vandama Yao, Katamé, ah, comme ma caméra bigotou. Pourquoi tu m'as vu si Vandama a lingi koyo katena katena puis de mon atelico. Kiltira, Balobi, Nyokalongo, Azumbongo, Yaba, Autobengi artiste. Merci aux informations. Moukantombolo a fait ça quelque chose. En tant que basé belé, journaliste, et banani ba Autobengi ba musicien. Mais Nyokalongo a fandeli baninga, Yawana Yoki. Le Fomboaleli à l'objet valé du sommet pas angolais. Alors vous devez comprendre que Nyokalongo a congolais Azali à angolais. Mais oui, nous sommes angolais. Bon, qui même va mettre Balobi, Blaise Boule peut qu'on a tombeau. Blaise Boule à tombeau. Tombeau qui va lobby, bongo tout va y aller et pas Nyokalongo. Alors, même il va naquer. Si vous va lobby, il faut y Congolais ou il va Congolais et non étranger. Puisque Baké confond
c'est un sujet angolais. Mais comment ça fait que moi, quand on a fait Bissombongo, il y a Zoïba et Bissombo. Alors, pour acheter un Achitawa, Yoka, Kanyamaka CC, Naoto Sabino, un autre bateau, c'est l'angolais. Bateau, sous ceux qui t'ont on attrape. Alors, 800 tonnes déjà, ça va. Fatibé, 300 écoles. Déjà, Babandi au construit. 300 écoles. Yo c'est quand qui m'a tombé. Eh, bana bazo tango fele 400 na salle moko. Eh yo tonga ka école. Mais tu comprendre te. Église catholique bazo qui conventionne l'État. L'État tigani ko tia école te. Mais aussi président zo tongele 300 écoles. Na kati ya mboka. Et ça non conventionné te. Bana batango fait. Et puis pour votre information, bah élargir autobéni gratuité jusqu'en 6e décimale. IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! C'est que du souverain national, Félix, président de la République. Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Bonjour à tous. Bonjour. On continue l'actualité. Les années à Ebélé, ma première Koloba. N'engeni parlement sans formal et comme le Bélamini, maman Fifi Massou. Il est vivant. Il faut qu'on éclaircisse, tu vas comprendre le problème. Mouyej na loi là-bas, détournement, il y a 369 millions de dollars. Il y a na loi là-bas. Et puis les sous-sous, ma carrière minière, la biso est exploitée par les étrangers. Là, par contre, ma commettre au salakuna. Ma bande qui comprend ma loi là-bas, na nenge ya mabe. Et puis, tant que basu bakanye, ils ont un détournement wana. Si comme maman Fifi Masuku, quand on y a la place wana 1, tozi tomoni, et là vous allez 2 millions. Maman Fifi Masuku a commis ça on a 9 millions. Il dépasse vivant. Tozi total que tous les bateaux sont exploités par carrière minière nabiso illégalement. Maman Fifi Masuku a dénoncé qui en. Il dépasse vivant. Et puis à promettre que chef de l'État qui a côté on a parlé présidentiel au niveau il y a loi là-bas pour le président de la République. Ça me permet de la côté. À Tony déjà voilà, tout mettre là ma boucle. Et puis, chef de l'État, il y a développement, il y a beaucoup de faut qu'on ait un niveau de territoire. Il dépasse vivant. Chef de l'État à Lobi Boé. À Lobi, il y a 145 territoires en République démocratique du Congo. Dans chaque territoire, on peut savoir $1 million. $1 million, on a pour l'année. Pour les écoles, pour les hôpitaux, et puis pour les projets. Et puis, grâce à l'initiative, il y a un qui permettre que le taux de chômage est équitable. Donc, on a un niveau à Lubumbashi, on a un territoire pour le Kamusala. Donc, on a un niveau à la capitale, on a un moteur comme les Bélés. Nous sommes les actes qui sont finales. Il y a un embouteillage, c'est comment. C'est quoi l'initiative pour permettre que les bateaux soient à il dépasse vivant. On a une stratégie à Zuyamo. C'est quoi ça qui est que Joseph Kabila a qui taux de chômage à niveau à 96%. C'est comme Fatih Beton aïe. Azolinga comme ils sont même à 12%. Il dépasse vivant. On va mettre la Fatih Beton à bout. Et puis Babiloko, il faut presse présidentielle et le Belakayango. Il dépasse vivant. Parce que le Belayango, c'est une initiative qui est malade. Chef de l'État, c'est la action qui toque. Puis le Belate. Nous avons comme ici, vous avez impliqué dans l'association Moïse Katumba Joseph Kabila. Pour apprendre à Binoke, Joseph Kabila, Moïse Katumba, Bazu va recruter sous les journalistes. Le Bible, toutes les actions chef de l'État sont là, Bino va salir Yango. Il dépasse vivant. Si quoi Bino, si quoi Bateau Seigneur Bote ka image du chef de l'État. Ceux qui besoin le Belayango, au moment où vous avez étouffé. Alors que guerre est bannie. Tant que vous bazo baby ça, bisa tozo le katozo loba, tozo dénoncer. Il dépasse vivant. Yango est connaît chef de l'État. Mais ça va mutuma qu'on va féliciter. On va ka image du chef de l'État. Et ça Christian Bossende. Il y a partout, dans les réseaux sociaux, nous avons senti que ce chef de l'État, c'est la raison de Bélayango. Mais tandis que à sa communicateur, chef de l'État, il y a un chef de l'État. Il faut battre les mailles, les bons, quand tu as une image de l'État, nous avons le Béla à différenter. Nous avons le Béla pour la Bolingo Yamboka. Mais tandis que ma communicateur, nous avons ça de l'autre côté. Mais nous avons un bon moyen de faire le roi des escroqueries. Il y a un qui est ballon. Et puis, c'est la toute première fois en République démocratique du Congo. Parce que tu as une base militaire à niveau de Beni et puis à niveau de Goma. Il dépasse vivant. Il faut qu'on nous cacoye parce que bit y a une base militaire et Zalakanini. Grâce à la base militaire, tu as un atterrissage dans place sur le soda Babandoya Kokita. Donc, piste d'atterrissage na bango. Oye kozala secret ba olobate. Et puis grâce à la base militaire wana, né ekosala ke ba intervention za la rapide. Il dépasse vivant. Et puis il y a même te ko aider biso pour na ba étranger ba yaka pour na koyi.
ba désordre moi ba sala ngoli sous ça té kuna ko za sécuriser le lenge sengeli IDPS viva et ça grâce ya Fachi Beton et puis le sous aussi Tokei et ça c'est la toute première fois en République démocratique du Congo. Oh, Yotosi Tosali, recette, il y a 4 milliards. IDPS viva. Et puis, bon, même dans l'histoire, il y a Congo Tirana pour Salimate. Recette, il y a 4 milliards. Nous sommes là grâce, il y a Premier ministre Sama Lokonde. Nous sommes là grâce, il y a Nicolas Kazadi. Nous sommes là grâce, il y a Gilles Alingé Tefimou Yake. Comment la Fachi Beton Mabo? Bon, nous sommes là, Malamo et Zosali, ma République démocratique du Congo. Il y a un zone Banabino. Ceux qui ont dit Fachi Beton, premier mandat, nous avons un budget à 10 milliards. Et là, comment ça peut empêcher? Tu peux pas mourir au côté. Ceux qui ont un deuxième mandat, tu peux même le niveau de un budget à 20 milliards, même au-delà. IDPS vivant. Il y a un zone qui soutenir Fachi Beton à la vision à Kitoko. Et puis, aussi, c'est la toute première fois en République démocratique du Congo, la Banque centrale, la Bissoto Sala excédent. Il y a 700 millions. IDPS vivant. Bazala qui n'a 4 millions. Et c'est la Moussala. Babimisi a repris la Moussala et c'est qui a Salima. Et puis, Bazou va retrouver excédent. Il y a 700 millions. IDPS vivant. Nan ne salématé. 700 millions de dollars. Nan ne salématé. Mais bon, tu as la bambo aux kota. Bazou y va les sous-souter. Bazou c'est ma commune à ce qu'elle a détourné soit Aïba. Azou mon a déjà la guette dans la Kobanga. IDPS vivant. Il y a un chef de l'État Fachi Beton le Baki Boya. Il faut qu'on sauve Moko. Azou tali parier Moko. Donc à Kokate, mais il faut nous pour contrôler le trésor public que Baïbaka. Il y a un moment de ponage dans le guette. IDPS vivant. Il y a un moment de image de Alekisi Mikolo et les chefs de l'État Fachi Beton. Azou peine la République démocratique du Congo n'a pas dit à Libouli. Il y a un Gilles Aliguette. Pour la Kolakisake. Tant qu'un pays besoin de tourner Bambo au développement le peuple congolais va souffrir. Il y a un moment où initiative qu'on a changé la ligne à notre trésor public, nous sommes pas et puis, nous continuons plus loin. Banda Fachi Beton a su pouvoir. IDPS vivant. Pourquoi des gemmes dans la frontière nous sommes là pour combattre? Ceux qui posent tous les criminels économiques, à tout bâtiment, on a détourné plus de 3 millions de dollars. Mais comment se fait-il qu'à un dossier de la justice? Mais vous avez mis dans le Angola. Pour la raison inconnue, IDPS vivant, Babylon pour notre ligne en côté, pour sécuriser mon cannabis, pour sécuriser même Bambon, on a vu son bateau détourné. Il faut que la frontière où on va s'occuper de l'IDPS vivant. Parce que ceux qui ont ce bazar, ce sont des kabylistes. Bazar a intérêt, oh, il y a un Ibi, Bango, Balekisi, Bango, et puis à côté de la Bango, moyennant quelque chose. IDPS vivant, il faut te protéger le pouvoir, on a vu son combat, même si dans la frontière. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Et puis, bon, un civil et l'autre, il y a quand même un militaire à tirer pour ça la tête. Pour l'année même, il public, à niveau, il y a quand dans le chef de l'État, on a utilisé machette pour ce sont les mêmes coulous dans machette, les yeux balouki. Et combien de ça on a intérêt, il y a un beau cas. Il est pas suivant. Bon, dans la FCP, il y a un soldat qui va gagner dans le but fatigue ou rien. Balobi est là pour un militaire à Coca Cola, mais un civil a déjà sali en haut. Babi Bota la mouton à Bolimamboka. Bota la mouton, pour ce de total n'a pas qu'à la Soana. Pauvreté à Maka César qui kuna. IDPS viva, Batbazoli à la passe. Donc, social n'a pas qui m'avait. Mais arrivé à chef de l'État, à Bonissé la Bango la Katikuna, à Tchela Bango Bamaï, à Sela Bango Bamakamwebele, et puis à aider Bango pour la police à la malam. IDPS viva, c'est la fatigue de Tomabo. Et puis, tous autres à un niveau papa Mosso Kodia, à la Kisaki Force, na Mokolo ya dimanche, IDPS vivant. À Kenaki na niveau ya Kaluka, la lobby mobilisation, ceux qui bossent au Talibato, Bazala, qui ont juste pour la papa Mosso Kodia. La MCBino plaît à craquer. Papa Mosso a même là un message moko. À lobby qui va pas sa communauté qui est Fachi Beton, à un esprit au Kaboula. Non, Fachi Beton a une politique, il y a unité nationale. Naï Nazam qui a pas nous. Mais quand la place à Tchengaï, voilà que c'est Pino qui est à Bolingo Nabiso. Il y a un zone Banabino. Dans l'élection où Ekoya, vous votez Fachi Beton. Bangonia se passe Bazala qui va gagner Fachi Beton ou rien. Il est pas suivant. Papa Mosso a démontré force, je vous dis sur le stade total, il est plus populaire. Plaît à craquer. Azot Tei bat l'évangile selon Fachi Beton. Il n'est pas suivant. Et puis Bazou va se payer là qui va monter sur la vie de la Simanda de Fachi Beton. Martin Fayoul te dit était. Oh yo tosi total baloba ki awo azamu tabanu. Balobi na yalo batamu no koyemboka a éviter. Yazamu tabanu yawa. Il n'est pas suivant. Yama bango sur balobi qui est dans l'élection 2023 bazana na Fachi Beton. Et puis sous tosi tokei na niveau ya Mbujimayi. Chef de l'État a fait ça qui grâce présidentielle na 39 prisonniers au Bakangaki.
La minute baza déjà libéré. IDPS viva. Donc la Fatou Beton au hasard. Et l'on y a fait tout le temps. IDPS viva. Et puis nous avons la cabale les cas pour na papa Mosso bazo kaba ko isaï. Mais pour na koloba na bango ba ko kokate. Et ça cabale ya Moïse Katumbi na FCC. Là je vous dis FCC ensemble à Moïse Katumbi, la Mouka, bango nya so bazu ba sangana ba sala bloc. Bloc qui va jouer à ça pour combattre Fatou Beton. Pour combattre la action à Emioso. Il y a un ni Moïse Katumbi babimisi bambo. Papa Molière et le constat là. Azolo bambo est allé 20 millions à ce qui est. Il est presque vivant. Mission il va y aller. Pour comprendre le point de vue de papa Mosso. Bazi bamoni loyal. Il y a loyal congolité à Noël Chani. Pour la baie écartée, on faut ça à l'écarter. Le col en bosse à Zoa qui est en haut. Et c'est le col à Mikolo et pour faut pas l'obéir. Il y a un moment où il va continuer pétition. On va récolter déjà ceux qui savent 4 signatures. Pour pas le papa Mosso. Il est fait suivant. Donc on a des pères et des mères, tout le monde a le bon programme à base. Il y a un message qui te repassait bango. Avec Jani Mabunda pour l'Assemblée nationale. Tout le monde a été. Papa Mosso, il est sécurisé par la population congolaise. Et puis pour la côté de la cochité, tout l'année ONG à Maman Olive. Quand tu as le baquet, tu as bombé, tu as ONG à Maman Olive à l'Obiboy. Olive Willem a postulé dans l'élection en 2023. Mais a soutenir Mobile dans l'élection en 2023. Comment comprendre le coup de bazar? La constitution du président Joseph Kabila. Pouvoir y a causé un peu à comment comprendre que a coup de bazar et aussi battu. Il est pas vivant. Donc on a battu bazar belé moyen continuer tout le monde a niveau. IDPS viva! IDPS viva! Wanamama, Bambou Masso, le président de la République à Lobaka, j'ai déjà trouvé la clé pour résoudre les problèmes alimentaires de Pepeko. Ceux qui font Lobaka, j'ai déjà trouvé la clé, c'est-à-dire à Kouta Kiliboumou, ya Pepe Congolais, Bachango Kumbana Fongo. Il est pas viva. Yala Kumba Mouné demandé Fatia qui me Fatia et Kagana Fongo, la bandit Kofo. Lobi a bandina le Kofongo, la basi ya Basoda, la bana ya Baso. Les Zalaki au Pessi Boambo Abo. Il vient à Souka Fatia. Que la kisi symbole la président ya RDC na président ya Union Afrique. Na yebisi yo masangu wana za masangu ya bakulu. Oye aloba ki bien na pouvoir na ye mutu nyonso aza na important. Il est personne viva. Énergie kulu no banda ko tia ko kata bato tia na masa. Tala lisangu mune. Il est personne viva. Na loba ki l'état azaka kaka likolo basaka pour de faire na l'état te yondo ko na mundo yambo. Na ba passeport l'état gagner tu gagner quitté. La gratuité, l'État gagne, tu as gagné. Mais bon, on a gagné l'État. Si le président et si le premier ministre dans 6 semaines, il a inondé comme on a vu, comprendre déjà, déjà, ils ont ça, la mabilo, ils ont un désordre. On sent ça, on a livre de l'embe à Bombi, tu es bien, Abimisango, tout à fait, ils sont pour pour l'un désordre. Ils sont soya, ils ont Tiki, il est pas vivant. Oui, puis le président qui n'a qui n'a Tiki, à Koutana, qui n'a pas numéro 1, il y a Soso, Wiki, Soso. Yati. Mais c'est Wilki à lobby, Fatima Moro Nazoya en paix. Na Yabisio a au bandomé la sous quoi, café na lipate, café na kui. Il est personne vivant. Alors, combattant, il faut comprendre que ça qui va voir la Salinine. Banda Fatia doit pouvoir semaine et si la raté sa moutoua qui m'a soto sa moutoua kotabolo. En tout ma touba na leli na Mouloyambo. Il est personne vivant. Si Batouana Bazo qui m'a yomouté ma ne soit na yoté, na Yabisio a fait Fatima Beton, tous les pays, baza même mot. Na Mukanda Pamba, Kaya Pamba, Torozoé, l'aéroport Anji. Il est personne vivant. La minute, les verbes les plus conjugués par Bato FCC, les verbes fouillent. Le verbe fouille. Parce que va comprendre déjà que Awabilia qui biso bisali nini. Président Jean-Marc Alobaka va connager. Il est personne vivant. Mais biso peto bagis pe baye ko la kodenda. Il est personne vivant. Parce que les seuls moyens où ko lukaba qui il faut pas se déguiser na moi. Willy Bakonga sala kangwa sala kangote. A se déguiser na moi. Kabelo chocolat na jipa muku. Et donc bomaka
ngai na ngambo ya Brazzaville kodenda yebi azotambola kaka bakonga bango bide pesa viva kaba Brazzaville babangaka basi na bi batala mwasi oyo makasi boye tolisi likolo ya li ane mukamate ye wana na bolo bide pesa viva kombata zala na yo kima na yebi sio na minute oyo makambo eza kito oyo babandi bakantini oyo bakotia yango na Congo mobi otala niveau ya masangu saki ya 98 000 fois à 18 000 fois saki ya 98 000 fois ekitimba mo na 18 000 fois donc balongoli 80 000 liko siko yo saka na Fati Beton il est pas viva d'ailleurs Fati siko a récupéré parce que lobi yemo ko abibo pesa na nous vaccin ya blati va il est pas viva alati vaccin donc maman pe asiva pour mon siko ke musal meba tolobaki Kongo zongi na maboko ya mwana mboka bana mboka nyonso oyo bakenda ba bandozonga bangomo bomoni lobi Vandom ayeto ayete Vandom alobi président nga pe naza de père de mère o président lobi na yo pe papa na yo na papa na yo ko na ngeza aki Jean-Claude Moulou vide pesa viva aye kosala filme alobaka na kosala filme na Congo mokongombo ekozwa président moko aza serie ide pesa viva azoya kosala filme na filme wana ye moko Vandam akozala acteur mais asase biso moko tokela ye na kingaka ide pesa viva ide pesa viva de aye kosala fili na filme wana ye moko Vandam acteur mais asase biso moko tolukela na kingaka tokoloba filme wana nde acteur na suka bomaka asase mais asase wana bomaya libe asonga ide pesa viva nayebi si pouvoir eza na maboko na bato wana le 15 wana bakosala na bango marche de santé alors toyebisi bango bosala marche na kimia nyo oyo tokomoni kaka na lisheti na minute oyo toza na posa toravitaye bakulu na ebe parce que masangu mpe ya ebe parce que dans minute oyo tocomprendre ke kulu na nde azoproduire masa soki tomoni kaka mokulu le 15 na lisheti ya zwa ye kuna salela biso masa ide pesa viva nayebi si obona nde oyo ekozala opesi mbwambwa abo Fati deja adegoulone libumu ya pepeko nalobaki bakobangisa te biso nde tokoba parce que babengaka chine arambo autorité morale Fati deja komise mwana po oyo ekoma soko fili na bandefu eleli fili na libumu eleli ainsi na Fatime tena fumusulu maboko makasi nayebisaki bino moto akopesa vie sociale na biso ampere ezali président de la république zulu apake mokonzi ya mboka ndenge aza bongo akopesa vie na biso sociale fallait ifo mokonzi ya mboka ye moko atelema alo yango comprendre lobi makambo masobele ebebe bakatesa nini ebebi lobi okomprendre mo mokonzi ya mboka papa tika tolo babo bien ya mboka na biso tokoloba biso makambo ya Europe tokoloba makambo ya mindele mais makambo na biso moko ya mboka mpeza trene lokolo mokonzi ya mboka azosala makambo malamu esengeli tokumisa ye ande oyeki nani président ngola akosolaka ta se nini akosoli alobi non on n'a jamais vu notre monde a été mon compte en tant que garant de la nation, en tant que mon compte l'Union africaine, a soit biloko que la peuple congolais. Donc Moutouana, à sa docteur Bakassi. Et là, ma banque Bakassi pour la présidente. Féliciter dit d'abord en tant que garant de la nation. On est ici. A dû même donner. On a dit que monsieur le personne a 15 000 là. Mais ça, 18 000, mais on est là, mon compte à moi, on fait ça. Donc, on comprend déjà que non, mon compte à moi, c'est la unité nationale. Donc, on dit, mais tout n'a pas tout. Donc, on comprend que non, même papa Denis Sassou, à quand moi, ma casse, mon compte à moi, il offre qu'elle. Il y a malamu. Des choses, il y a malamu. Donc, on a la chose à biloko, on a qu'à fumuzulu. Moutou papa, on a ça l'icolo. Ceux qui nous ont touché, encore touché. Ceux qui nous ont l'icolo, ils ont reçu dans ça quand ça l'icolo. Fumuzulu, maman comme un casse. On peut comprendre des bateaux. Mon consommant quand la bino, on peut souka quand la bino côté. On peut comprendre. À bien sur les vertisseurs, il y a biso moi à Yakata Congo. Mais c'est bien qu'il y a quelqu'un dans le papa la biso ma vivana, ma vungu.
bakuta mokonzi mboka bino bino pe obike bato na basaki ba grand féticien na kata mboka na biso na l'époque ya Mobutu baba ma viva na bando ko tsa bato na kata mboka mais lobi mokonzi mboka tanga sisi ka contre na kata akuta be féticien wana abi bino pe avant que bino ke uta ka libanda bino pe ya awa mboka na biso bozo mbongo ande alors je comprends social na baki la fois passé la 10e mois mokonzi mboka to beta système mo ya Messi milieu du village. Donc je comprends dans côté de la 4-4. Disez-moi, le système a changé. Vous allez récupérer à cause de la vidéo, comment on va comprendre. Il y a un comprendre même pas non. Donc il y a une élection, papa. Oui, c'est vrai. Il faut qu'il y ait une élection pour te faire le régime à Kabila. Le coup là-bas, on va faire le régime à Mobutu. Nous avons chasser le régime à Kabila. Donc il y a une élection pour nous consommer quand il y a un moko. Tant que il y a un moko, il va passer en désordre. Il y a un moko, il va continuer à biso. Il y a hiérarchie. Tu vas combattre. Même moi, président italien, il faut travailler bien. Tu vas combattre, vous avez la même vision. Va travailler. N'a pas point chaud. Ceux qui montent dans le même la année, c'est très vite. Il va point chaud. Il y a qui même la 12 villages. Il y a comment ça à tout mais ceux qui battent 12 villages, en otage. Mais là, on a tout, à qui me laisse à tous villages, en otage. Pendant 2 ans, on se compte à ça. Mais là, on a sauté. Mais ceux qui sont morts à la carte frontière, mais vous savez, on a sauté. Il y a un autre bim à tout. À cause de ça, c'est un bouquet. La carte à Congo central. Dans la bataille, on a battu. Idée à chef de l'État. Il y a un autre bim, même dans Mouchimaï. Dans Mouchimaï, il m'a compté à Moka. Si la biso mutu oya ça la vision chef de l'État. Na bato na baté. Na Mouchimaï si la biso mutu ça la vision chef de l'État. Bato basaki kuna na Mouchimaï. Basali vision na yote. Babomine Mouchimaï ya makasi mais biso to sali to lingete. Oya kocha turoyo gouverneur aza congolais 100%. Na kata Mouchimaï. To boyi bato non, bato kocha turoyo mokonza mboka. La mutu oya so kama mboka pe ya bien et puis ça la peuple congolais ya solo ya combat les 15 oyo papa nous communauté na mesa moi son n'est ma car moi son n'est ma car quand parlementaire les 15 oyo comment nous communauté congolais 5% on comprend les choses ça va des ordinaires voilà les choses ça va il y a un autre bi Martin Fayulu comme la gouverneur à bon il marche mais puis ceux qui vont s'entêter pour comment on a vu son intérêt la vie et peut-être on y a mal à ande on y a mal à bango des hommes c'est tout pas de jeu pas de blague pas de tir croisé pas de blague tout il y a une photo concevoir pouvoir na biso il y a un moment il bato oh ndenge ça boye mon konzamboka soki na bango malé mais toujours conseiller ba conseiller comment soutenir mon konzamboka mais il est là tout que na 200 ba conseiller bozali wapi vous soutenez toujours mon konzamboka mais fait quelques ministres nazo na bango temps surtout ça yo zali guerrier on va qui présent gouvernement guerrier mais il est là tout ça moi le comment côté il y a mon konzamboka c'est déjà un pas na likamotali social les bango bino bozali wapi si ka biso to ba ke bino na sima mon konzamboka ba soutenir Fatou Beto ande oyo ki likamasa mi na kata bank tala ba réserve na biya mbongo mais bato na basaki na bani amour mboka sala kité mais maman tanga ye oyo ka ba réserve mbongo kuna te yango compagnie maman la bi non Fatou Beto ka liboso na ko sala na banque centrale oyo il faut to changer monnaie ande comment le peuple d'abord on comprend les sika oyo nyos tu ba sa bloquer yango to bike biso to ke dans élection on a Fatou Beto tika la ye moko to comprend ce qu'on va rester à moka bazaki la bino suki na lelo peuple congolais aux alliés collectifs des sportifs qui soutiennent les chefs de l'État Fatou vraiment de ce pays mine na muko ntombolo na ndenge vraiment to moni Jean-Claude Vanda Mazara photo multiplier entraînement Vanda Mazara na terrain to multiplier entraînement et na yango to sengi na bato nyonso ya lamuka oyo nyonso to akobima le 15 oyo akokutana lokolo ya Jean-Claude Vanda Mandela mais Vanda Mazara na terrain soko bimi na terrain le 15 okutana lokolo ya Jean-Claude Vanda Mandela biso mpe collectif de sportifs qui soutient les chefs de l'État tozala wana mpe tosengi na bamaître nyonso tu tozala biso nyonso tu na Saint Pascal toza na entraînement wana le 15 oyo boni bamessage nyonso tu na sali na baémission les 15 tous les sportifs toza na entraînement na Saint Pascal série de pouces tozala wana tokoboxer tous les sportifs tobengi bino tozala wana toza toujours mobono mpona koseli mokonza mboka e na yango nasengi na bourgmestre ya Masina nautaki koluka ye jeudi oyo
na ye na adjoint na ye nasali 2 heures du temps na bureau na ye aza te mosala ezosalama te mpona koyeba comment ça fait-il ke babétise ezosalama na masina yo kumesi oza place wana sadi folongwa donc na yango tokosenga na bakonzi ya mboka bayeba ndeni yo soutenir biso deuxième wana fo force azala na kati toblokaka bato wana lokola bana mike na nsima ya lokolobo na ntongo lwa nde banda okima te baanière baservice nyonso to wana na yango tokosenga na président gile akomisa message vraiment pa mwana buke toyeba ndeni tokosembola na deuxième wana moto akobima te moto akobima te obimi okutani na yango oyo akotia tembe atia tembe oyo eza bakaiso pas de tir croisé oyo eza bavétéran te oyo eza bakaiso pas de tir croisé donc napesi merci na bato nyonso to bazolanda biso biso mpena tolobaka mingi te mpo biso toabatama ndomba biso toabatama ndomba oyo akotia tembe ka ndenge nalobi le 15 toza na entraînement na sia po pascal basportif nyonso tu toza entraînement wana nangi na sentir ke toza basportif bamosusu fo autaka likolo point baosaute na sie par rapport à physique physique fe esalamaka oyo akotia tembe atia tembe na yango merci beaucoup pesa numéro na yo chiko sengo chimayoka mama Brigitte Mwanzaka alukaki yo numéro ezali plus 243 89 52 52 908 plus 243 89 52 52 908 nasengi vraiment na bamama nyonso tu mama Fifi Masuka tokosoutenir yo toyebi ke bato bakoloba to mais biso toza toujours na nsima na yo président gile alobaki mutu nyonso tokosoutenir mokonzi ya mboka biso toza na nsima na soki ozosoutenir vision ya moko ntongolo biso toza na nsima na yo otengami pas de tir croisé aner deuxième tozala wana kala mingi te toyebi ke bakonzi na biso bazolanda biso tokobanda kokangaka bango na lokolo oranza omemaka bango sistema courette donc minga koloba eza te peut-être secrétaire président gile nga opesa message moko nalopesa tosepeli mingi na koyoka papa na biso de yo kusu kisala mebanda oyo lelo acomprendre idéologie ya Fachibe acomprendre ke inyonso akende maka merci papa biso towa maboko polele toyambi yo de yo kusu toyambi yo base eyambi yo toyambi yo déjà kisala mebanda toyebi esika toyokende na yo toza bata kati toyebi ndenge makambo ezokende président gile ayebi ndenge makambo esololamaki donc toza déjà wana le message na kopesa sikoyo na bandeko ya dgm nga nalo propose boye na gouvernement congolais moyibi nyonso akoyiba misolo ya l'état soki akimi tokoremplace mokonzi ya dgm na boloko na place na ye c'est ça okimi si tozwi yo okoti na place na ye parce qu'on a compris que non bato bakomi kosala mbongo bakomi kosala commerce na kope wana gile alenge ti asali audit na ye azwi badonne na ye apesi na justice congolais donc balingi batya mutu maboko mutu wana akei na bato ya dgm basali nini apesi kanyaka basali nini akimisie cette fois-ci okimi tozwi mokonzi moko ya deuxième toremplace na boloko aki ti déjà momba kokota boloko marche awa tina kwen tozosala marche ozwa biso parce que le 15 oyo oyo tokomona na nzela tikomusha nde kamera bozwa biso marche